Jeune fille à 24 ans à Bossani Chenette na salon et sika wapi akendaka kosala suki kasi kolo salon azu Chenette wana akendaka nanda kuna ye na butu balana mobali na ye bayoki lokola eloko tali kosanza mobali abimi ata eloko ne kosanza amoni eloko moko te na ba 3h du matin ba 4h mwasi abimi amoni mbongo etondu quelque part nanda kuana kote na Chenette wana pembeni. Est-ce que Chenette wana e baluka kinguma e sanzi mbongo tondengeni ni fi wana aza mutu apesaka ba sadaka soka ina salon ye akabelaka batu ya salon ba mbongo balingaka makasi kasi tala fi oyo azali mutu ya mosala malamu to misala mabe yo mutu olingaka client alingaka ya akabelaka biso mbongo wana mo grosoka ina salon aina boulot apesaka biso mike kota awa yoka bakabulika awa kusala pasi somo mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24h sur 24h musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po
po esala eloko ti. Ah oui, masolo ya bakuzu botikela bango kuna, kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis. Kidimie otuninga ya adresse zwami wapi, zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel e zwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu. Ah, Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi, tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Loko Télévision bisika nyos to boswami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokole masolo et pas wapi tokuta na kapo na kubeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala oza na Kuala Lumpur oza na Brésil oza na Yougoslavie esika wapi bozo na biso na Radio Lokolo boza na Israël soko ebingai merci mingi soko ebingai te bayeba ki babenga kangai fiston pelende tata ya Sedek lelo je retourner mission oyo maponono zali ko salama na République démocratique du Congo na diaspora. Finalement le 20 décembre oyo ba misu balobaki élection ekozala te kozala te misusu kutu ba pesa ki ba prophétie que élection oyo ekozala te siko to qualifier bango ba nani bazali ba prophète ya solo to ya lukuta. Ah ya solo wana tala makam oyo prophète Joël Francis Joël Tatu alobaki élection ezali te oyo salami ezali nini sikabwe tondima nani est-ce que prophétie ya Nzambe erataka to ya muku ya mutu mukinde rataka likambute malgré prophétie oyo eraté ya Tatu Joël bon et ça peut aller bien ngala moni parce que batu belé balobaki élection ne kozala te élection kozala te finalement élection et salemi et ça là qui peut-être peut moyen de pression oui c'est vrai élection et salemi est-ce que to bossona te maloba tata mo konti cardinal alobaki yango même si élection kozala est-ce que kozala fiable et que ça libre et transparente au monde kuna ba irrégularité ça mis déjà ba vidéo aller kotanga ba na lumbashi kuna ba to so ba imposer bango ba voter numéro 3 OK côté so imposer bango ba voter numéro 20 alors plus pire to mo na ituri et pas wapi population et na bureau à vote bandeko ba pandi ba machine à voter ba pandi ba matériel nyo surtout ya seni je crois au moni yango na ba réseaux sociaux ba image éparpillées par-ci par-là et puis pas-ci ba linga ki kutu ba beta bongo ba gens seni mais hélas Dieu merci ba kimisi bango alors tout ça cela veut dire quoi est-ce que l'élection est fiable est crédible et ba ko pesa ngai mutu ko so ya ko sakana te après tout monde qui peut la Belgique ba voter na Afrique du Sud, bah tu vas voter, les États-Unis, bah tu vas voter les Camboutés, donc qui est le meilleur gagne au Pessivino, chance à gagner, il n'y a pas de souci. Alors, tous les résultats, les 31, je crois, pour gagner, on va féliciter. Voilà, on n'a pas le temps, il y a qu'on s'éterniser. Ah ouais, c'est très important pour nous surtout informer de nos situations, il y a élection, mais tout le image pour ne pas éviter, pour éviter ma polémique. Oh, ça m'a une information qui est, en tout cas, élection et les kaki, n'andingwa bon image. Et la Kisiwana. Voilà. Bande comme ça, les États-Unis d'Amérique, et une nouvelle loi et immigration. Papa Michel a expliqué qu'il y a parce que déjà, dans Texas a voté loi à Sikalobi Ango. Tous les moutazouans au côté illégal, bako refoulé yo kaka na frontière wanaya tozo peigné avant de sa démission na yo moutazouan de la makolo kalizalaki ndenge ndeko tozaki émission spéciale ba ndeko expliquer na moi c'était na famille soki bo katisi bo sauter mur bo koti côté États-Unis bo bandi ko luka ba mbila bakanga bino ba kila bino ezali sundengo ante et comme kaka ndeko na Mexique mutuka ekangi yo parce que mutuka ya rouge wana kota Mexique so ba kangi yo ba zongisi yo mutuka ya bleu blanc ndeza ka États-Unis ba tu ba landa ba ekuta mutuka na mais
ba voter nouveau loi ba pesi ba magistrat instruction kutu soki ba kangimi ndenge wana magistrat ko signer pour la déportation na bino autre ba quitter yebela soki omoni o champemir ndenge wana kota na kati kima na yo ke ozela ba kanga yo autre ba quitter tolobi tokozongela ngo na ba édition oyo ezali kuya ya to kobete na omba la moko lisolo yo kabel lisolo epesi pasi bino batu ya ba salon to bete lisolo rapidement parce que na décembre out yebi ke ba salon ezalaka busy okomona ba jeune fille souba ka la salon soka yebo asali sadaka apesi ba $20 ba €20 ba 100 francs kabeli batu ode to lingaka mama wana ya akabela ka biso mbongo to bete lisolo ya salon mais tala na domaine oyo zali ezala bato mususu ka yesika asomela ka bato masanga asala ka basadaka okanisa la kapamba yoka lisolo o epesi pasi ya kusakana te bandeko ba jeune fille ya mikolo o ya sala ka angele to yebaka okomona mwana azana 23 ans mwana azana 21 ans 22 ans au plus 25 ans azoko tambo na mutuko ya danger mutuka makasi yoko kanisa lokola mutuka ya papa na bango aza mutaka to kubianza papa na bango aza mutu ya mbongo nzoka papa na bango te yemoko nde mutu ya mbongo alors na âge wana 24 ans 25 ans 22 23 yo aussi ça kelasi nini business nini yo salaki pona okomana mbongo nde mutuka danze jeune fille oyo ayaka na salon moko songolo bebi ke ba jeune fille basalaka balingaka mingo kendaka na salon moko ba mesana nango jeune fille oyaka na salon soka ye na salon basalaka suki ba plantaka console ndenge mikolo yebi système ya ko planter eza susu bana mingi te bakomi wataka ba chapeau alors il faut kanga suki ya maboko bafundi kisu maboko basokoli mutu console ba te suki maboko et pateyo perika nezalaka jeune fille wana soka ye na salon basi ba yebayi ayaka salon chaque vendredi donc une fois par semaine chaque vendredi bakangi suki balongoli basali basokoli suki ayaki perika nezalaka soki jeune fille oh ya 24 ans ye batu ya salon basepelaka kolo salon afandaka wana te kolo salon asalaka wana te ayaka koya kolo salon ayaka kaka vendredi bandeko ya salon bokota boyoka tozo peni yo tozo beta lisolo o pona ko nuire yo te me pona ko peni yo ka oyeba isika mabe ezali wapi po omiengela mbote na yo Ruth Ambamba 001 okomi bino batu ya salon ekendaka ndengo wana Nanouche Mukoko appel masqué 00 combien Brésil à combien 55 voilà 10 31 10 bino batu ya salon boyoka jeune fille en soka yena salon soki basali suki moko bako sokoleka suki bafundiki ye pa wata perruque bakangi mesh mais soki ya ye bazalaka 4 na salon wana 4 filles na 2 garçons ba garçons bakata suki basi basalaka côté basi soki ya yeso basi c'est suki apesaka mutu na mutu $20 20 soki boza na chance jo boza pe $30 soki chance ya li akoti la $200 bokabola bino surtout donc basi bayebaki mutu mota na olinga azanga soit jeudi to vendredi to samedi jour moi si oyo ayaka ya ila nanga malamu eza di solo ya bato ya salon bokota ko partager les solo ya tous les mutu basala ka salon partager les solo oyo peut-être ekosunga soki les solo oyo sungi yote ekosunga ndeko songolo esika moko pakala est-ce que komi voilà fiona ya kandengwa donc soka ya kabela bango mbongo soka ya kabela bango mbongo siko jour moko boye hier c'était un certain jeudi azo solo là sola siko yo na ma solo ka boye ka ne ba basala maman bonheur femme d'affaires mon anniversaire est un jour un tel à Tunisco film anniversaire est un jour nini apesi journée anniversaire journée anniversaire un jour un tel les kamouté ça va ngala boye la yo cadeau bon ndenge ça qui na rozala te nakoya semaine prochaine après ça au cadeau c'est jour anniversaire na yo ezali jour nini peut ça jour anniversaire date anniversaire na yo Fiona pas PC date anniversaire jour un tel mois un tel année un tel c'est vrai jeune Fiona commis date jour à date anniversaire à Fiona Fiona pas là qui on a tenu moi yo anniversaire c'est les cas dit non anniversaire na koya un mois après aye pesa date anniversaire na yo a ju peut date anniversaire ya film sous wana a commis 2 filles na salon a commis date anniversaire na bango akei na première té sikoyo jeudi prochain tanga yo ya oyo anniversaire za ki liboso na mois auto landa wana na mois yo landa wana
pour la gimbale moko mois prochain moi comme okuna siko ya ili bango jeudi prochain est-ce que vous comprenez nazo beta pour comprendre les solo oyo peut tenir yo ya tilanga ba j'aime ko ça ba j'aime to chaka ba j'aime to chaka ba j'ai puis partager to partager ka ba yaya tangu aye jeudi prochain wana obomesano asali suki abino pour l'anniversaire ya mninga na bino aye no iPhone on n'a pas déterminé iPhone combien mais il y a iPhone a spécifié un iPhone pour l'anniversaire naie a payé $200 pour la fête d'anniversaire ba misu swana a payé mutumoko $50 a joué sous $50 a bâti sur la colof anniversaire ya liboso a comme le rôle commun de 250 ba la ki 6 ya moi na muke ya 24 ans a dépassé mbongo ndengwana yo ko yebelate mutu ba retourna te bato bakansaka lokola papa na bango azala mbongo papa na bango azala mbongo konso batikira ndenge mwana ya nani ayaka na salon na bino osalaka bato suki est-ce que oyebaka état civil na bango bon ce n'est pas important mais soki moto aye na salon sala ye suki kata ye suki sala oyo kosala et puis afuti yo mbongo na yo normalement na bino bato bolingaka o matabisi osoyemika te yo tiaka matabisi te keba na makambo matabisi toi dans les solos matabisi ah ba pêche matabisi yo kati matabisi mais mabe koti wana lelo te l'autre mettre les solos ya salon tanga pêche mbongo ndengo wana akei vendredi wana pe aye vendredi prochain siko ayo ya vendredi prochain aye na ya grande moi aye azoya kana normal bref aya kana normal et ça dit siko OK jour anniversaire à Fiwana et Koki basala pe anniversaire kafu koso yemoko ayate et puis ça bango na ko sala te sona salaka na ngala ya semaine wana anniversaire ye ayaka salon te ayaka chaque jeudi to chaque vendredi ayaka te bazeli ayete ale samedi nango bango ba boom zo salon fête ya ko sakanate tangu fête esili bazongi lundi mardi 2 semaines après Fiwana abandi koyoka nzoto bien te mutu passe yaya makamwe bandaka na mutu passe ah ça na yoka bien te afin ki malaise kaka aya salon job obi azaka pena faiblesse courage penate tanga zongi ndaku azoyoka kaka bien te Taya comme qui va 22 23 c'est tout ba 0 ba lobby ba mona kam ta fa na chambre na a kia ganga tango ganga ndengo ba ya talibu akoi fulfulu mona munoko ba ke na fiwa na hôpital fiwa na akufi mutu pa koye bate akufi na ye akufi pesi passa akufi adidi boy en tout cas pesi passa ko sakate bref bakundi fiwa na baku 2 semaines après anniversaire na ye siko tanga kufaki fiyo masala ke au moins 2 semaine à liboso anniversaire ya quitté deuxième semaine ya kufaki ya quitté ayeko ya troisième semaine soka ye a tout na ça ironique bon niveau fiyo amsoza akufaki et pesier passe pesier souci ironie ya solo afanda ka wapi ba pesier adresse ka fana c'est beaucoup que tika ngaiti talaka mokroso on a causé la bioti salo aussi là et c'était jeudi ba sali pe suki et konso a pesi bango su ba moka do yesoka ye mama bonheur ba to ba sepeli ato se musala avant olmo kenda ko kende te pour que non aller à 20 ya si les ali ceux qui muki ceux qui belé 30 40 un peu 50 tangu ba silisi ba memana ba fiwana obusuatika kiona ba kiena lupango en fait et pas ekotala ba famille ya défunte ba komiwana ba sololi ba sololi no oyo kilena biso en tout cas c'est per la biso kutu yeso ka ya kabela biso be konso fi wana bimisa $1500 ya na pas ba chiffre $1500 a pesa famille ya ba fi oya kufi na salon. Moi, toute la photo de fille qui a kufaki exacté pour permettre de sauter. Mais il y aura les soya après payer péni et yayo. Après sa famille a $1500. Bah juif. Chikoyo, maman ya fille a kufaki on a tout ni chikoyo parce que moi elle est pire. Ma fille a ça bambongo boya ça na habité ça ka client na biso ça s'occupe moi na ministre, s'occupe moi na député, s'occupe moi na on ne sait pas. Bah simbongo, ça va normal. Bah qui
ya landanga malam tant ba kei moi on est l'équipe deuxième mois ça qui anniversaire ya petit fille na mususu tanga yebo to fille na image ga non ndenga sala ki fait ba sadaka je ko ya ngape ko sepela un certain jeudi ayi fille tanga azosale suki azokanga suki wa boko a rappeler a bengue na kombo ya bisi oyebi ke anniversaire na ngai ça dans 2 semaines moi oui tu m'avais dit rappelle-moi un peu la date a pesier date wana fi wana bimisa agenda a vérifier non j'avais déjà écrit ça ici sikoyo batu wa moni akomaki date ya fi ya liboso akomi ya fi mbale siko batali date wana oya liboso a barré yango déjà. C'est comme si mission accomplie, elle est éliminée. Mais bah qui pena kati yoka siko di solo. Ah bien c'est ton anniversaire ça va, je viens la semaine prochaine. Semaine prochaine on attend yé. Semaine prochaine on yé. A il y a peu téléphone, a PC na mbongo on n'a pas déterminé téléphone nini, bon quand même a PC msusuana. A PC pe a keino, ça l'a fait très bien. Comme on ça non, ngala kozala te, dans un quelque part. Et à soka moni ke mutanga ku foyer, à ça 2 semaines à kati. Et tu as 2 semaines, mais si go semaine auto landa wana fiango ayaki. Si go fala ka ya jeudi, aye vendredi. Na uti ko sabino awa ke kolo salon, ayaka asala ka wana te, asala ba faire mususu, asape mutu ya losambo, mais ayaka chaque vendredi ko kongola mbongo. Est-ce que landinga malamu? Tela ba j'aime. Voilà, ninga madame, auto comprendre solo oyo, c'est que bien, voilà, kenda kandingwana. Nanouche Moukoko, appel masqué 10 31 10, comprendre 0055. Kenda kandingwana, la première dame de Brésil. Vous comprendre? Voilà. Vendredi on tanga ye, tangu bo sala e souki. D'habitude, bon en fait bah il remarque ngo wana tango événement salami azalaka na chaînette na imoko ala taka jeune fille ngwana il fallait pas se connaître souki alors alongola ka chaînette wana ata ngo na saki na yi ba sokolié mutu e console et puis akenda ka saka na rola ta bataka mla attention mais cette fois-ci jour wana mutu ma sala pas attention té on dirait ta alongola ki ngo Oliate na saki achaki na mesa on a salon des ara wana ba sali epé souki genre ba kanga souki maboko ba bendie bien allez ala ti périk na epé akei na yi tango akei évidemment ba ça numéro na ye non ba ebe sika fa na raté coïncidence tango ya akei mama kolo salon aye ko ya ba sali ba compte tant résidence ba kanga sko salon e ba mon ta la chaînette oyo Chanette là non Chanette oyo et ça ya tantine wana te o ya ka chaque fois jeune fille wana oh Chanette ya cher hein Chanette ya cher atali para bino mais Chanette ya cher boye to ke na wana ndako na bisote alors vaut mieux patron Chanette oyo aza cliente munene ya biso chaque semaine zanga raté afuta rambonge belé comme ça Chanette na yango yo joie Chanette na ye o sa nini OK nango na ndako peut-être lundi to vendredi prochain to jeudi sera hier na éviter pas to OK nango zela boye ba ko yi ba ko bunga to problème ce qui est normal patron pas du Chanette wana a quel moment ndako na ye ba kangi pesa no ba ki tango a quel moment ndako na ye moi si on a un babondeli babondeli pene est grave tene no mbale basamela na bango yona esa ko chaque fois ya nandaku bozala ka batu ya losambo bosambela ka avant ko lala ya batu ba koma la bango ko sambela est-ce ko komi okomi hein za ndengo wana sikotaka ina chala tuana ko ya na poko ba 19 20 afandi boy mo bana abi mais maman tango compte na sentir bana présence ya bien te na sentir bana bien te qu'est-ce qu'il y a on sait bien et le salon non le salon malamu ya balonga présenter bon a bossa n'est pas en chaîne tu vois a bona ngozama un peu banane chaîne tango a tshaka na saki na ye azuka saki na tshaka likola mais ça na salon de ngwana a sali pe a sali douche console ba lena mbala ye ba ke ko lala tangu ba ke ko lala aux environs de 0 heure donc il ba 2 heures console mobala ki lokola mouvement ya kosanza soit muta yo sanza
soit eloko ezo sanza. Oh, c'est quoi ça? Son bizarre bonani. Mobali à la moukiti. Mobali à la mouki a yeti na salon. Tant comme na salon à vérifier boye. Tant comme na sabina salon alors qu'il m'a créé le hanté. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah. Ça va. Azongi dans la chambre. À se soulager, azongi dans la chambre. Tant azongi dans la chambre, à la dessus sous boye. Ponge yibiet. Moko ayoki sous mouvement là. Le colère est au sanza. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, bah, la Bible, sur ta salon, t'as dit, et l'autre, mon côté. Azongi. T'as dit, comme 4h, 5h, que maman, moi avant, maman, la 5h, elle se soulager, accueilli. Tant on m'a accueilli, à l'église, comme la salon, et quand maman, va à la catère. À ça, le voilà. N'est-ce pas que la frigo et toi, pendant la bête, à tout, la ciment, quitte, ya canapé, divan, boy, en a, talambongo, ma dollar. Balias. Pesi mon tour a 15 millions. Il a été 15 millions de dollars, tu peux 15 000 dollars, on n'a pas précisé. Il a 15 000 dollars, tu 15 millions à habiter. Mais mon nombre il y a 15. À mon niveau, si vous pouvez à mon chaînette wana. Oh, la fille wana, ils ont brillé pembeni wana. Oh, c'est quoi ça? A Kimimbangu, a Bengi Mbal na la chambre. Excusez-moi. Abengi mbala sa papa bima ya utara no mamla monia na bosse ya kutuwe bisayo lo bito na kana salon ba fi ba sengi ngano client mo ga makasa ya bosse na chaînette na ye yango ba boye okenango ngana yake no ndako awa yango mais suta na tongo awa na mukira moni chaînette ngo chaînette yake na saki et comme il bande na bene le simakiti awa na mbongo boye mbongo ba sipa taima mbongo ba kolba lias qui fait 15 so pe 15 000 so 15 000 dollars te 15 millions le mo ba 15 gandingo ba compter. C'est quoi ça? Bon bah mais oui, mais là moi la muka na butu na ko le kola eloko bo do santa. J'avais pas compris on est no santa. Est-ce que je ne comprends pas le kanguma? Et santi bongo to nreni. Fi on a ta muta musala mabete. Ba zimbongo ba tona saki. Mbala moko elle ba star ba 6h patron a jui a bengi c'est ko fi o azaka manager à salon. Oya pesa qui chez Netwana a bengai. Allô oui, attends que boni est-ce que aux autres numéro il y a fi oyo, il y a salon oya boss la oya qui a client comme ça ma cash oya boss la qui chez Net na wana bi. Oui, dans la numéro na tinanga numéro na yi. Non madame, numéro ça awa tête comment ngo na cahier na salon. Oh là là. OK, ça va, première été. Ne pas 8h. Koto ba tika di boy. Muta pesa so ko yebo manager wana fi wana. À mon gars, 6h passé, 6h30 avant 7h boye. Madame na bango na mobile na ba etina ndaku na bango. Koko nini nanda air boye 7h wata bino madame. Non, tu sais, il faut que dans le salon pour pesa ngai numéro ya fion to bengai. To benga fion. Nini madame, viens tu verras. Tant ba je ba ke na salon, ba leki na commissariat na police. Maman a qu'à expliquer police makamu oyo mona yaya makamu ne soto soko moina ndako ko wala mbango ko samote yeb saka mbura matari pose en raison yeb saka toujours mbura matari akei na commissariat ba pesier 4 éléments ba kei na salon donc ba kei na salon comme na salon tant ba numéro wana yebo partout na benga ah comment ma chérie comment tu vas est-ce que au boss na ki moi eloko ro mo ko boye Chenette tayo est au coin à salon ou à récupérer oh ça va madame y a pas de souci ba ozelayi fi wana côté wana nzoka yepe na yeba ke azo luka Chenette azo ko imaginer Chenette wana ataki yango wapi azo yeba shooter moi ndo kizo ba beaucoup parce que elle a une coup de sûreté que yé a bossa qui on a salon et puis que la salon chaque fois on va na sac tant ba bengena à se rappeler yaya yepe fiona tanga zo ya balobi aye na deji pa ba soda on est ba soda est normal ba policier est normal tout ba policier monde on ne sait pas ba essayer de bila la guerre tant aye deji pa ba soda koto 12 soda à peu près 24 soda ba heureusement ba coutume ba na militaire wana
donc moi si wana akei koloba la police so pe police va sortir le couteau ya mon on ne sait pas yé oh non salon mo ya ngoyo donc c'est comme si on report qu'on porte plainte que ba yibi collé na ya cher oh to ba komi wana e ba police be be osanina oh non bino yibi chenet ya mwana ya madame oyo non biso ne to bengi yo chenet na yo ote na salon na ndaku na ngatala boye siko ye kuna kosi bango ke no ba yibi ngambongo na ngai monta pe ya kezo do chere to so pe ba luka nguma yi so pe yango de sanza mbongo c'est ça tout chiffre il y a 15 so pe 15 millions so pe 15 000 on ne sait pas to suppose que ça 15 000 par jour 15 000 dollars par jour calculé par semaine il y a combien on ne sait pas par mois combien on me bloque no yango yo boye ma ba bindo kindo wala no chenet o yaki na saki na ngai na tongo d'abord mobile na ngai wanayo kale ko sanza atali boyelo ko mo na tongo ngala mon chenet na tika chenet na saki e bimi libanda nani na mbongo oyo monte ya 15 yango so pe 15 000 dollars so pe 15 millions de dollars yango yo yango to bengi ya ko zo siko ba police bele boyini ba jui ba remettre ye mbongo na ba dollars na chenet wana pendant que ba remettre ye ba bi de jeep msu ya ba soda ye papa fiston ba soda on dit ba soda le monde normal te on dit ba soda monde mususu tant ba yeko ba ko ba 40 militaires te bosi ba koli bosi aller ba baluki ba kei or soki ndebe bile na police soki boye na police bozo ba mbila côté mususu par exemple yo sa mbila moko ya to peut exemple to comme ça na Château Rouge to na Matongé na Paris to na Bruxelles bon dit area le mususu côté mususu faut les gars na police ya Matongé to pe ya Château Rouge bon avertir bon que notre mission Chicago bango ba kei ba policier wa siko ya secteur wa tango ba ye ba zongi la commissariat na police ba tuni est-ce que batteur moko ba soldat ba policier moko ba ye ah auto mona ta policier moko to ba kamwate là on a vite compris que parce que ba soldat ba policier ya molili ba to ebele ba kanga bongo na mikili wana to na Congo to wapi na ba faux policier ba to ebele ba potre ba mikanda et pas ba faux magistrat est-ce que commis et si on a te ba kei la on dit que ça veut dire que film musu ya salon wana ye anniversaire na ye commis peine jour anniversaire na ye basali anniversaire et qu'on so fio na yakate la salon semaine wana deuxième semaine après 42 ala kawana fio na bandi maladie même symptôme na fio ya kufaki ya salon ya histoire vrai batu ya salon boke baka na ba mbongo pesa kabino tangu e bandi maladie bakelo hôpital ba maladie te mama la bango atimbeli bake pas prophète ba benga prophète on ne sait pas sur la mosana nzambe ba ngo yebikaka prophète wana tali ya sambela sababi non amondi kuna est-ce que bino opportunité opesaka date d'anniversaire na yo botama et pas mutu songolo oh oui to pesaka ba fimo client na biso na kamera biso ba mbongo ko so bia tango pesa kiembongo parce que tu as apesa bino mbongo o apesa bino mbongo donc ça ko la asomba qu'esprit kutu mbongo après l'anniversaire wana asomba ki déjà bon moina yo à part yo et ça va se dire oh oui après ça fait pas camarade na ngai wana camarade wana akufa de sur la pas bi voilà si quoi eko se souvenir abi oh tangu na rappela qui est jour anniversaire nanga atala ki abisa ka je natali na mona ki est anniversaire camarade nanga baraki anga abi voilà donc il y a déjà ça une mission accomplie yo peut faire la mission accomplie nde ozawa okufa souté basala ba prière ayebi sa ba goboyo bo moni fiona akoya ka situation na souté botal yo ko fa souté ba prière l'ensemble futa ya l'ensemble pour la kateo ya prière fiona bref azonga normal azonga salon tiba na fiona kenda ayaka sur pe salon te et si la peka ndengwana to betri sur o après on faire mettre en garde Mutubo ya kala sawana bino yo souki za par exemple 10 euros 20 euros et so akati souki apesa ko 50 euros 100 euros na ndengenini souki za 100 ren ya pesa ka yo combien o 200 ren na ndengenini sarakata
salaka attention o toloba kité tolobi kaka bakamasuki te tala na domaine stozali comme ce qui muto aye client na yo na lobi te ke ba client so bakala mbongo batu mbongo extra basa ma BT mais faut yebelaka bakabelo mbongo tarif na yo et ça peut être 10 ba pesio 20 sambela pona yango est-ce que vous comprenez pesa la ngope dim sambela pona yango papa ya susa lo bakango awa mutu so la so pesio mbongo akati yo bambula tant que comme ba jeune fille o na salon to bete le solo o pour la to banki sa ote mais pas to penio o yeba makambu ezo leka parce que là d'ailleurs c'est très mauvais est-ce que vous comprenez voilà et que ndakande ngwana lisolo oyo esuki awa kasi dozoki mwa sima muke ya to te ko beta lisolo awa oyo salamaki na Manchester na Manchester oyo Nigeria a sacrifié congolaise ndeko boka bengi biso a pesi biso version oyo ay pas fistoté Nigeria oui a sacrifié congolaise mais ezalaki te congolaise on a bagité te fi wana to ebie awa na Manchester azalaka na salon fi wana kaka bakama salon fi wana za makama malamu te o kufaki wana ye soki ba na salon na ye akata ka mitu ya suki basuki ya batu apesa ka mbala na ye pona salon na bango e fulu mugura mobale musicien appela pe opela e simba kate boyebi fi tala lisoro ça la chaîne na biso batela mpe mo ebele tolobaki no fi wana kufaki abimela yi camarade na ya congolais à Brazzaville na ndoto oyo apesaki code ya téléphone mot de passe c'était prévu balia ndende ko wana ya congolaise makila makasi ya batu nyonso baliaka bango te ye makila ki makasi bakoki ete tant bakoki ete dele bapesaki bango ekokaki alors baesaki bango alors ndenge dele to pesaki bino bokoki ko pesa motu te soit yo moko kufa Nigeria soit moi si na yo kufa congolaise mobala abi ngana kufa kamunuko bozwa moi si na ngai tellement moi si na zemi ye mobala kosi moi si que non mwana muta koleka nzoka azaki mwana te na iye na mwana baleka to modifier le solo wana ndengwana est-ce que vraie version ya mwana bandeka Manchester webi solo oyo voilà autre lobby et ça la version ba pesibiso ce qui est la troisième version yaka tokozonga pour te modifier est-ce que commis voilà merci à Michael Josh sponsor officiel de la chaîne Oyo Michael Josh que je vous recommande yaya beaucoup tabusa la window shopping na ba festivité yango ba Noël yango yaya osomba bilamba somba bilamba na Michael Josh et la festivité yango est-ce que comprendre c'est que bien que ndakande ngwana ko bossa na pété Genesis Hotel moko ba partenaire biso merci beaucoup alors merci na Chris Laris Pelende réalisateur à émission Oyo merci na assistante d'ailleurs Winnie Laris Pelende merci na Claudine Laris Pelende osaki bona script émission nyoso tout wana boyebi sous la coordination ya Mamari Naumbi Laris Pelende la femme à la taille d'une tige de spaghetti ni courbure ni virage est-ce que comprendre et que ndakande ngwana la femme à la compresse comprendre et ezakande ngwana alors portez-vous bien yaya santé de fer à tous chap chap et chara kasi ya moto développement titre ozali kuna liboso tika to bana boy yaya sponsor na biso ya sika Michael Josh omoni ba montre oyo montre ya Michael Josh marque déposé à moi na mboka ezali ko sala babongo aux États-Unis d'Amérique bandeko donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boy yaya to ko changer ba montre le la film tala ba montre yango ba montre oyo e wuti États-Unis d'Amérique et pas un sponsor na biso yaya to ko changer ma montre le la film na radio le coller na to kata moko na sachet sikoyo na lata ya mboto loba to kata ya ngona ba sachet yaya o sponsor na biso ya mikolo oyo to lingi bana ya mboka yaya yo biba kala na mboka o ya na mboka ba paya ozo idéologie te yo kaka bilamba oui c'est vrai que là c'est ma bête mais idéologie no créa pour la mboka tala moi la mboka Mike George Mike déposé na ye bomoni yango montre na esa yango wana radio le collé ye a commis deuxième sponsor officiel après maman Charlotte Caputo Mike George ezali marque déposé à moi na mboka o ezala kaboro na États-Unis ezaka ka ba montre te bandeko de bomona wana Mike George ezali ba t-shirt ba chemise ba polo na ba soulier ba sapato kaka de boîte ba griffe so griffe songolo pakala siko oyo Mike Josh pour aller encore plus loin pour na ko faciliter bana ya mboka bana ya Afrika
Mike Josh a un partenariat, tout actionnaire, actionnaire na compagnie au Visco. Baby Visco est une compagnie au wax hollandais na Hollande. Yaya talandenge moi na mboka liko tombo la bendele na biso na mboka ya bapaya. Mike Josh. Donc bino bateka ba wax hollandais, oh super kingal baso bango na cher. Commandé yango à partir à Mike Josh. Numéro yango atoti lui bana. Numéro yango wana bo benga Mike Josh direct. Benga Mike Josh direct. Soki bongo de lekate benga biso na radio lokole télévision déco. Yo toko tia en contact na Mike Josh. Bande wana boutique na France, na Belgique, na Espagne, na Kinshasa, na Afrique du Sud yaya. On a besoin de faire une boutique à Mike Josh. Pour ce qui est en Afrique du Sud, on a un magasin qui est combo. Alors, il y a ce que l'on a fait un magasin à combo à Mike Josh. Il y a un Mike Josh, il y a un radio locale. Il y a un montre. Il y a un super wax hollandais. Il y a un soulier à Mike Josh. Ma chemise, il y a bien. Tola takabana mboka Mike Josh ya kutu na biso doyen Mishokoto combien kutu Mishokoto c'est que bien Mike Josh. Donc à partir ya lelo congolais nyonso tout africain nyonso tout mwana mboka yo zali fan ya radio lokole ya benga Mike Josh. Tout ça là est fort ata fan moko ya radio lokole zala eloko ya Mike Josh parce que Mike Josh a son supporté télévision Oyabino, a son supporté programme Oyo radio local. Tala. Toko changer un na tina fenêtre na film. Comment ma montre yé, ba polo et yé, ba t-shirt, ba soulier ya Mike Josh. Donc Longonia ezonga et pas moi na mboka Mike Josh. Kuru doyen Mishokoto, vous comprenez? C'est que bien. Donc, pour beaucoup plus de détails, quand moi, je changer ma montre dans l'émission, le Maï. Mike Josh, Marga, Moko. On a un problème, nous, les Congolais. Tolingara, on a ta griffe ya bapaya. Ta sika griffe ya mwana mboka. Totombo la bendele ya mwana mboka. Ba kondi. Bote na biso na Congo, partout. On a ta montre comme nini. Là, ta montre Mike Josh. Vous voyez, ya mwana mboka. Est-ce que différence ya bango? Biso bango différence yena. Bo combien? Mike Josh. Benga na lombango, oza na boutique. Oteka ka nyoso, oba oteka marque oyo benga. Oza na salon de coiffure, koto oza na suki, koto otie moi étagère moko te kabloka ya Mike Josh. To supporter mwana mboka. Voilà, o toloba kite, tolobi. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko yako sala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo nde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Andika, la tsabana. Oyine to mutaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête. Batu ba komobanga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike. Olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324
85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka li benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka.